tokopesa mapamboli ebele mpenza bato bakota ebele lukumu emata mpona mwana na biso mpenza tokosepela makasi lukumu mpenza emata putula emata bakala etikala mpona mwana na biso topesi lipamboli mwana na biso fere nalingaka fere gola makasi ndeko nanga moyombe so tala kaka estadi etonda makasi mpona bana bayombe nalingaka faire egola makasi Jésus de Niance donc naza penza fani na ye nalela musique ne makasi tokozalana na stade na bengi batu nyonso tu baya po to soutenir faire egola nzembo ni faire egolo nayebi nzembo na ye Jean Simonga lokomi bipale boye yokomi fier boye nasimbi batouche po tenga nalingaka yo mingi soutenir Venabiso Hervé Gola avec Anel Kabachi. Donc ma belle rolo ba route ezate quoi. Donc to rolo belaka ne Gola. Ya Gola vanda. Robana roboya Gola bito lo telemela eteke ba Gola. Robana Gola galwa. Donc to saka sima ya ferry. Donc ça ou ba jeter. Kidiba ke bayo oh kwa Gola. Voilà, toujours continuer mission de Tolakagi Bino promotion à proximité. Allo stade. Sur un événement le 24 juin avec l'artiste Ferregola au capu de la musique africaine, le roi de la tribu des Kunga, le caméléon de la musique africaine. Le 24 juin, concert historique, concert le plus combattu et concert le plus entendu. Le 24 juin ou rien, Ferregola ou rien, au moins dans l'atsa Ferregola ou rien. Donc il y a des makama. Ah, tozala bumbu, ndetobet au kota na bakats. Dans le système, il y a des équipes. Équipe Moussouba na carnaval, Gouv les Gaulois, Bogar de la presse, Global Moscou, Bandebele, analyser, sur terrain, ça carnaval, na vente ma billet. Et puis toi sur terrain, toi la télévision, tu as la 4 pour véhiculer un message pour le 24 juin. Pourquoi? Parce que déjà, il faut qu'on ait Bisabatou, concert à faire concert à Moko Batou. Batmaze ko combattre en autre concert annulé concert exaté yango biso to kota na kati pour véhiculer message que ça batuke concert est bel et bien confirmé le 24 juin a toi na bumbu na base ya Anelka tu ebi ke koto e simbami na Anelka na Mati de Gaulle ya base d'abord mais sikoyo toi na base ya Anelka pour continuer toujours comme ça l'émission Batmaze belé o ba na concert à faire go la base ne bazali ba kota na bango en tout cas beaucoup na bino ça la bien toi na base ba gola bokota toi pe na base ça la bien concert est bel et bien confirmé somba bien na yo yaka stade somba bien na yo yaka stade o rozang et talibisoté concert a boye na bité to zongo sur après siècle d'après 100 ans artiste amso a royaka sima ba faire après 100 ans ça bilora boye mais pour l'instant ça autant na ye akangi masolo na pesi bino mbote to mettre na faire rigola maboko faire rigola ou rien donc toi na mabele toi na artiste so Anelka toi na mabele na yo awa na moni mobilisation ya makasi na part na yo ni no bomba pour le stade de Martyr. Bon, stade de Martyr ça déjà tombé quoi. Les parts déjà toujours préparé l'or makasi pour na fierité orchestre na biso orchestre mukete orchestre munene ba golotara ba golande to sebele. Et l'or moto bombel mo na Martyr. Mon habit mbajilo bato soki bato ba lo baka chubaye. Malena terrain bi ekoti na poto bato bagangi wo nazobeta malembe le lile mwana mama buto le longa na lalite pasi na nzoto na ngai to beti mai butu butunga na mama poto koma na mbandaka bato te ka iteka nganga na sentiment mama iye elengi ya mama ba bibilo kezali voilà to beng bonga makasi kami mikande Ming de kaka soutien mamba boye bino mo bozomona motaya mo le pas de Jésus de Niance mon boss ba valeur apesanga na mabele na ngai na commune nga tala famille tala bolingo pena bato lebele ba golo baza bata misala ming pena merci pour na bino tout merci pena na base tout merci na bino tout na sepeli
Sikoyo défi za moko. Le 24 juin, Ferrego la Biboé. Artiste na artiste à l'accent base na ye. Sikoyo yo tango ya na base na yo parce que comme appelle que non artiste abumbu anel karabi base na yo. Bo kanga 24 bo tondi sa kota 24 bo tondi sa kota 17 tu ben est-ce que base non mo na ba ya. Ba comme ba 5000 ba 10000 personnes. Bon ngani na boye si déjà ba le si déjà ba le 20 il faut déjà nous reposer des ba bandero nanga. Si vous comprenez il y a place sur anel ka place sur. Quoi on y a retard au sang la place pour ngana ba bandero le belé. C'est belé faut nyo so ya na martyr. Le 24 juin, Ourien Ferrego, la Ourien, concert inoubliable, concert historique avec l'artiste Ferrego, le capu de la musique africaine. Artiste Aboueba Zouapi. Oya Rosanga Ndouléo est allié. Oya Roya te a problème na bisoté. Parce que concert Abouya a l'issue. Ba papa ba maman ba ndeko boya concert o est-ce que la histoire bo robete la rabana na bino plus tard que tant on a biso za la concert mo beta ma Ferrego la beta concert moro boy parmi ba concert beta na stade de Marty Ferrego là comme une nouvelle histoire non etele masola ba stade anelka toi na sengo yo kita na base na yo mais ba surprise no bombeli ba tous les 24 juin bon le 24 o pelo mo be exemple o ya prise surprise bon masola de belé quoi toko dévoiler ba sécurité pour na mingi jamais toko pèse avant goût déjà mingi tende tout ça déjà boy ba comment y ba plat ndingi mo faute ba ka mingi le 24 juin ba famille tout tala ba soutien de belé tout le monde ba ba belé au monde à Saint Torino batu vena MC tala sur polo la base ali base na base na logo nango mais bazo soutenir artiste na bango quoi mingi ka ndé maramba boye ils allaient jamais rendez-vous le 24 juin lorsque Nimbunza Cherikasa Galon Ngangala Babi Galon Chamo moi na poto rona kindo ke soza bambote belé mon vieux Dadi Masevo na Canada Zizina mon vieux Babi ingénieur Vango fait na tout base salaire ko bino tout base bena tout complet tozali to tindika koni quoi justice de la sab bango tout bambote quoi on est ensemble. Merci beaucoup to continuer mission na mission na so ba fan na biso ba tellement belé on peut santé le président marocain Moutaloué pena ba bis président marocain na président Diego pour le 24 juin Zelat président Diego na président marocain au Romona to ya na caméra vraiment to continuer mission merci na bande ko nyoso oyo ba fan ba osoma ba billet pour na pesa ba fan na bango sabe merci na maman Ani Dembo ye passion ba billet aso ba billet belé ay ba kabola ba fan o ya uzanga billet bo pesa billet merci na maman Fanta Fofana maman présidente ya tout Gaulois ye passion ba billet et belé pour na kabola ba tout ba pesa bato ba zengi ba billet merci na Blanchard et tous l'américain les plus propres ya sombaki ba billet et belé apesi base ya motiki le pa bo pesa bato mususu yo poza fan ozala libanda mboka sala nde bandeko basali somba ba billet biso to kaba ba billet te biso to kabela pe batu te biso bato ba somba nde ba billet somba ba billet na yo pesa batu ba ya concert ba golo ba kasi bazali aboni bien papa le 24 juin kalamingi te bon pour le 24 juin na mon donc ça le là donc eza donc fin du monde pour nangai fin du monde eza pour nangai eza le roi fin du monde donc son nous les sili kufina donc si nous les sili donc maramandou le stade de Martyr et sili donc nous les sili muto donc muto robeta sous concert le roi faire à kozalate donc eza événement moko ya suka o ba tout na Congo bozela malheureusement ba jaloux ba bimé belé ba mo tcha ba libaya na tout na biso mutachaki libaya azala kité to le ba pe mabete mais na tout na biso to tikeli bango mututu o azana posa tcha libaya achana e libaya mbe toroyeba na ka le jour le 24 juin toroyeba nango donc la pesi ba golwa nyonso o ba golwa nyonso amon ba golasti na bino place bozali donc to lenda kaka to zara makasi pour na concert ya Ferrego là donc ba chaise belé d'être ba pyromane les abacha donc na repenser moi muké si tu veux te débarrasser de tous mes complexes t'auras qu'une seule chose à faire accepte-moi comme je suis avec ou sans ce qui te plaît en moi il n'y aura rien de médical juste tout ce que tu penseras de moi et je fais la promesse de t'écouter sans jamais douter de toi donc merci bisous frappé merci bon bango tu rappelles que concours ezali 4x4 Jeep 4x4 ezana mutaroyemba banzemba faire bien 5 chansons azui Jeep à vous maintenant robundana yekola royemba et ça la bien donc toza awa okolo banini pa bandeko ba tala biso moni no ko adresser na bana bumbu quartier mobimba pour la concert wa oza base na biso ba vrai Gaulois bana bumbu bisonné ba vrai Gaulois bisonné ba vrai Galois bisonné da tout le belaka mama gola mama ezaka le 24 juin to benyi ba baya oh man po tolo ba kute beleti
or mingi koloba ezate pokola ne makambu cheta ne makambu dans tolo ba ute belete dans po faire gola aleki soso na gu atoke faire gola aleki soso na gu pala la la faire gola aleki soso na gu pala la la faire gola aleki soso na gu pala la la dans na micho le bebele zate o Gabana Union Sacrée Justice c'est ça à Birmania. Merci. Merci Gabana MC tozana bino tomoni na moi na côté na bino en tout cas vous s'organiser il y a ensemble ba billet na base na vous s'organiser vous somba billet pour na repesa ba fan nyonso ya Papa Hervé puis ya Nelka au ba Hollande na stade il doit na besoin qui on ouais fait son frère ndena lo barana bandela faire rigoler pena na bateau pena ba na simana pena makasi mi to mo to kitina bumbu boye na mabele pena gassin o pena mabele pena gassin moi na poto pena tongo papa français ye yo gassin pena apé pena ba polo asomi ba billet en plus atindi na ba bisia ba wana baza ve marocain na président Diego na totori na o gassin ba basali pena ba do pena makasi pour na faire rigoler ya ba mo pena féliciter faire aboso na ba bloco te o belé na epena tanto ça bloco ya pour mimene liboso na artiste na so bachannel ya on apena nga balale ya on merci beaucoup to continuer mission na biso malembe na bandeko ba tellement belé et on na biso bien makasi pona bata banderole ya to so bata banderole baya na moni bino bo s'organiser bo matisi banderole pona artiste na bino anel ke pona conseil à faire rigolo na moni bo belé bo s'organiser bien félicitations d'abord en tout cas initiative outi web il y a aussi polo, il y a aussi organisé pour un conseil. Initiative outil pour Nandego Nabiso Anetka. Donc c'est nos frères. Donc surtout porté à cœur, cela veut dire que Azer Bisso pour Gola. Donc on est des Gaulois, tous Ali. On doit faire ce qu'on doit faire. Tinasuka. Voilà. Jusqu'au fond, jusqu'au bout, jusqu'au fond. Voilà. On doit faire ce que vous faites. Merci beaucoup. Bon, merci. Merci beaucoup. Voilà, on a besoin de Mambote Belé au sein du Gola. Maro Pécho. Voilà. Bah image en wana au bon on a déjà en wana. Banderole en wana. Fondateur. Il y a base au Nyo Sangai. Le bon monument Gambo Salim Bouzandi Ngai. La force est Nelka. Mamoutou est à Pepele, Mamoutou est à bientôt, le bilan Mamouti Nasuka. Dehors, il y a été arrêté. Tout l'an gauche, droite, c'était bien que de tout droite, c'est un martyr. Tout bête, c'est la histoire, les 30 jours, c'est la histoire. Bissop les 24, c'est la histoire. Le bébé, c'est Bissop Boulondi. C'est du go là, base complet, Mamoutou est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tous les intervenants, Souka, Patoa, Banzila Mobile. Tout le monde, il y a les blagues à Piaka. Piaka, pourquoi? Nangai na biso mninga na ngwa yo mo ebi kino nde mambo ezali piaka eza makasi na kinto ebi mais mutabinisi $30 $20 passer sa banderole yo donc il ça mouro mutazana na artiste na ye osoma to mona ngote donc yanga na loba faire azalo kwa Messi omoni Messi dans ça ba débat na Cristiano débat na Cristiano mais suka to moni message ba titre nyonso ko esenga joueur azo pour na bali yango to kata peka makasi la fin qui justifie les moyens les padres les 24 donc il concert on est kozala concert mo live mo yo mo na kuna Côte d'Ivoire nde ba félicitations na ba live hein donc on a pena faire plein à craquer peut tozo yemba bozo sentir pena danga na ngela la kuna les 23 to la la kuna ngalo la la kuna ngalo même déjà de mali les a non la dala moi pour moi busquer moi joking na ngai polo na kutu na batela nguna nga kutu de ko mazida na batela ngo ko masalite te na tango d'affaire na repasser merci beaucoup na bande retour aux 8 ans autant la biso tozala bumbu to continue vraiment la base n'engezaka merci na maman Lanita la gabonaise merci beaucoup na Eder depuis Paris merci na maman Clarisse Massamba un grand merci na 001 Olivier depuis des États-Unis Yannick Kaenga mon invisible un Calais Topesio Bambota trop biga biso to sala boulot ici on travaille merci na Vebesino Bilé les Ligue des Champions Orsini Lumene un grand merci à Janice Tantunga pour tout bangamchu le gourou du temple pourquoi pas mon vieux Roger Dayman Pouya biso to sa musala ndenge alara après toi na base ndenge alara et salara tellement bientôt ça nanga moroté na compagnie na concert nanga Barbie na za na héritier Ibula ensemble de aussi ces missions beaucoup côté à Barbie na héritier Boya to si sa antenne ya awa plutôt que ba site monsieur vraiment to tambola ne to lobaki biso to kota pas to la ki sa
musala ndenge nini esa bwana mushinda na ozela Kinshasa Luanda Ngwanzi yebisa matondo na Oshwe A3 à solo la dit et ça la biso bien pour na concert la biso le 24 je fais rigole à ou rien barabi toza awa na base ya nel kana bumu la kati na prince nino prince à Birmanie direction Birmanie pa bisika ba ça prince à Sikarana toza wana donc avenir révolution bisika to ko sala to kanga bandeko ba golo bazé belé awa ba il faut ma pour na ningisa golo bani par rapport à descente à l'élo ouais par rapport à descente à l'élo fait rigole à ou rien à l'au stade baninga ba na carnaval biso to na mabele to kiti pona ko kende ko tala ba base tout ya fait rigole à o ba baiti ba banderole binomo bo monika ande to pesa yango titre à l'au stade donc tozo kita commune par commune quartier par quartier avec héritier Iboula tous ensemble pe na bandeko nyonso o balingara biso balandara biso vraiment ya osa musala pona ko sepeli sabino merci beaucoup à Trésor Moscou depuis quelque part merci beaucoup à Masolo agence notre coach merci encore une fois de plus à Trésor Kalombo Trésor Lukusa autrement dit DKL merci à tout le monde bandeko bo pesa biso confiance to lingara bino à l'au stade Ferrego là ou rien le 24 juin batiana bango mabaya nde balingi maître Rolambela ngo baeba merci beaucoup Barbie héritier Iboula muyanga na bango to pratiquement la souka descente à l'élo na bumbu pa photo ke pa site mususu okolo banini pona lelo bete biloko na ndenga idéologie na ndenga indusa fiston frappe bandeko tu ba remona les centres sur terrain ngana oloba na minute so faire école l'équipe ba mission sa Congo ndeni à l'équipe bango tout ba mission ba ebele ba mission ba ebele l'équipe bango nyonso so bandi otanga kombo ngana olo répondre so otanga ba kombo na ni répondre so na loba bo ni à l'équipe bango artiste faire école la tête date au bête le 24 juin na stade de Marty pourquoi bango tout ba tché ba comme opesa musu ba mbongo ba beta bandule ouais tant bango ba beta ki faire école la soutenir nani mututé après ça bango nyonso ba bonne chance mais concert zalega mort ba beti na kimia mais comme na tour à faire ba komi ko bimebele ba mo tcha koto liba mise chrétien koto matio na tché na ba mise chrétien na ba politicien en tout cas faire école la au danger au leki bango tout babanga yo babanga donc no benga ma papa rumba ozana mewani ya mukolo au leki ba mise tout ya République démocratique du Congo héritier Iboula l'homme de beta biloko représentant valable à Bayaka ngane mna confirmer au leki bango tout papa nani na musique ya Congo oyo basomele polo na $10 nani azati na ba moment na ba mboko ndenge tene boy na ba banderole mataboy papa faire un matisse ne ba panneau belete metambolo mona ba banderole 24 communes mobimba et salamate ba robanga bango nyonso na ndenga idéologie bandeko ku ba ko soma ba biye ko sala kitoko merci beaucoup merci Iboula to so bien na plateau merci na bandeko tout bozuta otala biso toza vraiment na émission la biso à l'au stade auto qui t'a partout pour nous avoir vie na ba impression il y a ba goloise ba moura bonne musique na otali concert ya faire rigolo au capu de la musique le 24 juin au ezala bongo na stade de Marty merci beaucoup na bandeko tout ba benga na biki rouge ba so to benga biki rouge faire rigolo la biki rouge ezala ki bongo fiston frappe compte 40 ban Afrique d'ici ba benga compte 40 ba benga fournisseur ba bi frappe yo za fournisseur compte 40 faire rigolo ba benga compte 60 achat marchandise pardon ba passer la comptabilité ba yebi compte 60 c'est la marchandise faire rigolo la marchandise parce que fiston frappe ba benga compte 40 fournisseur donc banda lo benga fiston frappe le père de la révolution compte 40 et comme ça la biso bien makasi vraiment merci boza ebele au botali biso partout bisika bozali na monde vraiment nana sengo ya reçoit bino bo partager mission bo like Blanchard et tous l'américain propre depuis des États-Unis l'homme fort Aigle Blanchard et tous Aigle l'homme fort merci vraiment on est ensemble pour la l'autre suki awa toujours continuer toujours émission rendez-vous le 24 juin à ne pas manquer merci à Richard Mempe pour assurer biso derrière la caméra quoi et merci à Elvige Poche pour le montage merci na Jérémy Makies pour le montage merci na Hervé Bossitapen pour le montage bosungi biso toujours continuer mission la biso voilà merci beaucoup continuité à l'au stade de tebisaki bino tozo kitana ba terrain pour la relaxer bino ndengi musala ezo sala mouvement nde tebisaki bino baninga ba na carnaval biso to na mabeli tozo sala musala comme il faut to sala musala comme il faut pour na resepelisa ba fan ya faire rigola vraiment bandeko nyonso bozas ko tio brancher na ba chaîne nyonso bo Rolanda biso vraiment bo s'abonner ou tomber la vidéo s'abonner ou appuyer na cloche de notification et ça biso plaisir vraiment à l'au stade toza na continuité à émission la biso de to bandaki vraiment to kiti awa na matonge na Oshwe na couloir Oshwe na coin wana vraiment to yepa ya mama Fofana et à ça ici vraiment ba polo
asombi babillet mpona bafan na ye bandeko balingaka ye bandeko balingaka Ferregola vraiment aza mwana mboka aza mama présidente ya bagolwa nyonso bandeko tout obora na sima Ferregola o bakumisaka Ferregola bafan ya Ferregola mama Fofana nde aza numéro 1 ya bagolwa nyonso ya monde vraiment lelo awa abengisi biso to kita to ya kotala niveau asombeli bafan babillet yo na osombi billet te wape na mbongo osomba billet te mais to na posa na stade de martyr leka na oshwe na couloir oya komona bandeko bazawa na base ya mama Fofana ezawana okozwa billet ya ofele mais to ka ba billet te s'il vous plaît mama Fofana asombi pona ba fan na ye azana posa bandeko ebele ba soutenir Ferregola vraiment tozawana et to tambusa micro pe na bandeko ba kozana posa koloba parce que to na base ya mama Fofana toza vraiment na base et tozo tambusa micro na bandeko bazawana sur place na ebité to bandana nani bandeko baza awa bino modo bozo mona déjà ba polo eza maman asombi ba billet sans compte donc asombi ba billet asombi ba polo ba t-shirt bozo mona yango oyo eza grâce ya mama Fanta Fofana numéro 1 ya bagolwa nyonso ya monde yango oyo ba billet na biso yango oyo déjà bandeko boana posa ba billet oh non bosombi te boana mbongo te vraiment so bolegi na oshwe ba kopesa bino ba polo parce que base ya bagolwa yango eza awa oyo eza pona mama Fanta Fofana. Merci beaucoup à Trésor Moscou, merci beaucoup à tout le monde bandeko boas coach bazo ba Bolanda biso Claude Lukeba Kwenu, merci beaucoup à toi, merci à Fiston Frappe. Merci beaucoup à Héritier Iboula pour l'assistance. Merci na bandeko nyonso bolanda biso. Allo stade tozawana na bagolwa na éviter trop bandana ndeko. Bonjour ndeko. Ye Ferre kata ye ma papu to kata ba ma papu. Oh. Soko za ma papu ye ba kata ngo le 24 hein. Donc le 24 boye belé. To kenera go ba ye belé to tondisa. Te to ke oyemba biso to ke ndo oyemba. Biso play back te biso ko yemba nde. Oh, ekomi mamba play back. Biso beta play back te biso nde ko yemba. Polo yango déjà bozo mona mama Fanta Fofana déjà tozana héritier Iboula na plateau na biso vraiment bozo mona polo oyo eza vraiment polo moko ya qualité ya ba polo moko te so ya ndenge nini. Allo stade Ferregola ou rien allo stade makambo ezali le 24 juin makambo ezali t-shirt yango oyo bino moko bozo mona allo stade toza vraiment ensemble oza komona toza bongo na Blanchard et tous Blanchard et tous toi na maman Fanta Fofana maman dans numéro 1 ya bagolo maman présidente bomoni kubongo Blanchard et tous on a pardon héritier Iboula na kati ote na sima awa Richard même derrière la caméra na sima koto otomoni déjà bandeko maman Fanta Fofana asombaki ba billet bozo mona nde ba okabula ba billet hein ba okabolela ba fan bandeko ba na mbongo te malgré ba oteka mais azana mbongo ya kosomba billet te bino moko bozo mona balobi oshwe comme étouffé bozo mona oh vraiment ba vrai gauloise longola maman Fanta Fofana asali pena eloko ya makasi pona ba fan oyo balingaka na ebite bozela nanu bozela malembe mutu nyonso kozala na posa zela ya mutu nyonso kozala na posa koloba nde tozoloba na ba chevauchement boye tozoyeba te nani na nani oyo azoloba nini to nini vraiment na ebite na grâce ya mama Fanta Fofana asombeli biso ba t-shirt oyo asombeli biso ba billet oyo bozo mona déjà pona kolakisa soutien na ye pembeni ya artiste mboka Ferregola moto ya yambo papa Hervé motatika rumba na défaut nde to ebisaka bino le 24 juin biso nde to koyemba donc Ferregola ou rien le 24 juin na ebite mbote ndeko mbote maman mbonani kombo nanga Lodi Tatuba. Oui vraiment to yokuta awa to moni pe na polo ya mama Fanta Fofana fondation na ebité message nini oko lancer na bandeko ba kolanda biso na tant que ozo moi tembele na moni ndeko simbi billet o simbi na salio cadeau oyo eza pena badon mama Fanta Fofana na minute so akomisi oshwe touffé to ebité na tongo lelo na ebité somo to olati boye na stade de Martyr
ouais photo zala toi ba goloa botala tara polona ke stade te mais stade wana esenga biso esenga biso donc na ebité photo ke yoka malai voilà maman ngolo bani ngana lobi moi ngana goloza makila goloz pena original esanga yeyo ndeto ye mama fafa fofana pesi biso ba polo donc na eto ya po martyr c'est la biso le 24 juin toko sepeli sabino to la sabino ne bayembaka rumba original papa Hervé papa social yende makambo atika umba na defo toko sepeli sabino boza kimia biso yo voilà merci beaucoup namoni déjà namoni bolobi un mona yo. Ouais, merci mauvais. Oeza makambu ya bagoloa. Oeza makambu bagoloa. Merci mingi na maman Fanta Fofana, ma mère. Je me présente au nom de Orly Lukisa, vrai Gaulois et Makila. Message de la Gaulois nyonso. Le 24 juin, stade de Martiwana, il faut tout remplir en haut avant 12h. Donc avant 12h, bateau bota la émission pour un message nanga. Donc soro 16h 15h aux asous na place T. Donc la bonne musique et aux atombés kuna maman Fanta Fofana. Donc toujours ensemble toza pena donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Nandanga indusa. Nandanga idéologie balobi faire égola ou rien. Faut pas faire la banderole les gars na boye. Les gars na pas sur banderole bien. Bon mon ana Blanchard et tous l'américain le plus propre na maman Fanta Fofana. Netoro loba soutient toujours na artiste faire égola ou rien. Matonge comme étouffé maintenant ça na posa zo habillé. Azwa polo et maman Fanta parce que le 24 juin ne makambo héroïne na nenga ko sakana te ndeko nanga ko loba nini par rapport à don oh maman Fanta na Blanchard et tous basali bino. Donc merci na maman Fanta vraiment makambo sali awa eza ya grave makambo sali awa eza ya grave parce que o esalami esalama na ote na stade de Marti biso ba Gaulois tokozala ni difficulté moko ekozwa biso mbula oni ni o mutu akufa akozala te wana mambo ba voyou biso to ba voyou te to ba to mayele to sape ba mambo ba to mayele donc awa ba congolais ba africain monde entier bazali bakozala pe kaka toujours pour na faire égola Jésus les nias na nyonso tout to lela ye kaka ya makasi parce que za mona na biso mboka na biso mboka maman Fanta Fofana asombi ba billet asombi ba polo yo ya na combien de personnes na ngambu na yo ngana sima na ngana mona na nga Michela mwasi na ngai na do ba kilo na nganyo surtout bakolanda kaka biso bakolanda biso ba Gaulois donc moeza te maman ba Gaulois baza ebele awa ndeko moi interview mbote ndeko mbote madame bonne santé ouais très bien par la grâce de Dieu vraiment to ebite to kokuta o awa na base ya maman Fanta Fofana tozomona ba billet ndenge ezokabwana nde ba okaba ba billet nde ba okaba ba polo na grâce ya maman Fanta Fofana yo koloba nini na bandeko bana bandako bazolala nanu. Bon pour ngana koloba d'abord un grand merci et pas mère de mère Fanta Fofana libanga ya ba maman graine o loni buki maman présidente donc on ngana koloba o eza affaire na biso o eza cause na biso ozo comprendre makambo to banyon le loté to kenango le loté problème na ngeza ka moko omoni kota lingwala wana na Willery na singa ba architecte ba benda moi martyr en ndambu oui non je suis clair naza clair donc ba architecte ba ko benda mo ndambu o ba to ambudi ba ozanga moi place ozo comprendre donc toza très mobilisé ce caméraman wa ko aider omoni kuna eza japa guy notre cause na bino biso to ba grand garçon toza ba matio toza ba tout mo bo été to beta masola sentiment et c'est le roi cigareté pour la biso. Vous comprendre? On doit assurer bandeko bananda pour le 24 juin faire égola ou rien. Faire égola ou rien, faire égola ou la mort. C'est un peu ça. Je peux être clair, c'est un peu clair. Donc faire égola ou jamais. Le padre donc jusqu'à jamais donc tous a très mobilisé que le carré en train. Donc tous a vraiment ébélé. Na pas toi la maternité ba ya. Opération s'il vous plaît au Kobaluka Boye pour la kuna bomoni bafana ya faire égola vraiment baza impatient ya remona la journée wana pour ça na bonga atola mbala moko na grâce ya maman Fanta Fofana numéro 1 maman présidente ya ba Gaulois tout ya monde vraiment à Salibiso binomo bomoni a sali ba cadeau ya ba polo a sombi ba 10 tokoyemba est-ce que yo pour goyemba pour faire égola
Oui, mais faire rigoler la tienne mutuka, on est sur le mbabia rozwa mutuka wana. Bako nini Ferrado Prince, Ferra Sala. nini boyoka toyemba Kolwa lobi. Yaya mote. Ah, mama, ya olobe ate na minito o cheza yo buka na tongo lelo na ebite tara ambiance bilile sa yo kosa kutezate. Donc, au na minito satire kaka mulunge. Gola tie mutuka déjà oya oyemba o interpréter nzembo na kitoko ba opesa ya. Si wana aza le padre donc moto yambo wana donc les gens yo ebi na Congo kilo. Zolanda totika biyoka yokaye kilo libanga. Vraiment bandeko baza tellement ebele bon moni bandeko ba panzani mbote ndeko. Malobeze bango bonjour yaya. Bonne santé. Bien bandeko ba otala. Bandeko ba otala biso na moment o ezande faire gola. Malobeze bango misala ndeza bakoto. Biso to kende to pesa bonne musique ba congolais ba yokati. Biso to loba trote musala ne makambo. Vraiment musala ne makambo. Na moni ke ba basi pe bazaki ebele awa to ebite ba musuba ki to rotambusa micro to landa ba mama kuna na ebite avec Richard Mempe soko edenga to tambusa mwa micro to landa pe bandeko ba ndeko mo liloba na bandeko bakola babi bakoloba te bakokoka te yaya azawa na mbote yaya. Bonjour. Bonne santé. Kitoko. Sana mwandambu boye oloba nini na ba gaulois nyoso ya monde o bazoze la journée le 24 juin. Babi to buka stade ne makambi faire ne makamba babi ne borne ne makambo babi to yo raté ka bon. Vraiment ma gaulois baza un journée wana vraiment trésor Moscou depuis quelque part je te salue merci na bande connaissance bo landa biso bozo mona ambiance oyo eza tellement vraiment kitoko ndeti nga boye to na banda tong na tele marapo na roloba lo stade na mona rapport cette émission ici la té parce que ambiance oyo bozo mona awa na oshwe na matonge vraiment eza tombé bande ko partout so botambusi caméra na ba terrasse nyoso eza abro mona ba tout balati polo ya faire rigola. Donc les 24 jours on est coquité déjà mobilisation na bisibino na ebité so togo lobanini merci na bande ko so bozolanda biso part na ba chaîne nyonso o bozolanda biso merci beaucoup pour continuer ko s'abonner pour partager pour liker pour commenter automé na vidéo au s'abonner ou appuyer na cloche de notification au tindeli pe muninga et au sa biso plaisir merci na bande ko so bozala ki wana na biso e bandeli kino suka tout na fiston frappe to aussi ça malobanga morote na kopesa pe micro e ba fiston frappe na yende aussi ça émission na biso ya lelo allo stade faire rigoler à Orient le 24 juin makambo. Merci à toi derrière la caméra Richard Mempe. Merci beaucoup to continuer na merci beaucoup na maman Fanta Fofana maman présidente tout gaulois Amon. Merci aussi na Blanchard et tous l'américain le plus propre. Merci toi na base ya matonge. Est-ce que to que ne place maman ma banderole maman Fanta. Ba banderole ezo mata na matonge mata na Bovan ezo mata na Lingwala et mata pe na zone Kinshasa. Donc est-ce que to kende place bazo matisa bongo ba banderole ya maman Fanta Fofana. Merci beaucoup. Bozé belé bo tala biso partout dans le monde. Bo sala geste oyo maman Fanta sali bo sala geste bandi comme so sala et sala bien rendez-vous le 24 juin. To qu'est-ce que place maman ma banderole bo tala banderole maman mata. Merci. On a soumis au kata bilongo ya bato.
na musique fana mo apparemment ba ba